Mbote bandeko, bienvenue na chaîne na bino. Eza na ndeko na biso moko atindeli nga témoignage. Motune eza boye avant to banda témoignage na biso. Est-ce que infidélité ya mwasi balimbisaka yango? Oui ou non? Bo répondre nga na ba commentaire. Soki bakoki pe ko limbisa infidélité ya mwasi. Ndeko na biso akomeli nga message alobi boye maman. Nazana mobali na ngai tovandi ne bambula toboti bana. Mobali na nga aza mutu moko azaka kimia te. Amonaka mwasi aleka te, amonaka ndeki aleka te. Mais atiaka na ye ngai à l'aise. Atiaka nga vraiment à l'aise, akipaka bana. Abimaka nga ba vacances, asombela nga mutuka munene, nazalaka na nga kimia, nazalaka na boyi, tout ça nazalaka à l'aise. Mais nayebi ke mobali na nga c'est un homme infidèle. Donc ye penzako papa la be fidèle ndeyi. Na storola na mobile nanga mbala na mbala, na pekisa mobile nanga mbala na mbala, na loba na mobile nanga mbala na mbala. Nyoso na sala mobile nanga ayoka kate. Akindaka azongaka ayaka me kota kolia, kota kolata. Koto andaku toza na biso na problème moko te. Soki mokete toza vraiment à l'aise. Mais problème na ye basi alingi komona mwasi aleka te. Aza pe na goûter mwasi ya pembe, mwasi ya mwindu, mwasi ya ndundu, mwasi ya kitoko, mwasi ya mabe, bana mike, ba maman, il n'a pas de goût. Aza vraiment na goûter. Na lobi na limbi. Po na bana, ngai na salaka te. Ye mtu dépendaka na ye. Ye mtu azwaka soin. Et puis na ndenge ba bokola biso, na éducation ba pesa biso. Je me vois pas na bomaliba na nga, natika mobali na nga, po mobali na nga za mobulu, po mwasi mususu aya kozwai. Na kokende wapi? Ese bisika na kokende? Ese na kokuta na mobali ya Angelou? To mibali yesu tu baza ndenge moko. Bakoli singa na éducation wana. Naza na force ya kokende te. Na ane loka kosala te apa kuluba. Relation na biso ezalaka lelo bien, lobi mabe. Une semaine bien, 3 mois mabe. 4 semaines bien, ezalaka nango ka bongo ti bana bakomi kokola. Kaka ndenge tozalaka na mokili. Nakutali na mwana mwasi moko, ndeko na nga moko mwasi tokomi ba camarade. Nazaki na posana ko se confier pour likambo ya boye mwana loba na famille nanga ezate. Na ndeko loba na famille ya mobali nanga. Mais eza famille na ye. Bana kopesa nga conseil. Na ndenga mabete mais avantage na bango paza mwana na bango. Mwana loba la famille ngeza te po bakobenga nga zoba, bakotatenga de tout le nom na linga kipete na salir réputation mobali nanga, na linga kite na bimisa ba problème biso ya foyer na bato nyonso tu. Na kutali na mwana mwasi moko bo tokomi ba camarade, tokomi kokuta, tokomi ba camarade paza il faut marier, aza tranquille. Donc aza bien na mutuka na ye na bana na ye. Tokutana ba weekend, tokendaka ba kinkole, tokendaka ba safari beach, tokendaka ba ngantantaba, en fait atanganga ba place ebele. Tozalaka bien. Nakoma kwe kokende kuna ba weekend, bana ne bakoma koyepa nanga ba weekend, bana nga pe bakoma koyepa na ye ba weekend. Tokomi yokola famille bota. En tout cas mona mwasi wana azalaki mwasi moko malamu. Alingaki nga makasi, nga pe nalingaki. Tokomi lokola bandeko. Donc na bandeko na nga moko, ya papa moko, maman moko, ya makamusu na kui koloba na bango te. Mais ne pas ya mwana mwasi wana na ndeko koloba na ye tout sauf rien. Moko mususu tovandi na ye na expliquer nga bi mama, omoni nenga na zaboy, na libalo la zaka na liaka, na kala bilamba, na kala mutuka, na zaka na baboy, na zaka na nga tranquille. Mais pe dikier na zaka na ngote. Mobali la ngai aza mwasi asimba kobetox aboma nyonso asimba ngai ebaisanga elimbisa elongola nga degu na sepelaka na ye susu te na lingaka ye lisusu te. Mais tellement bana baza, tellement que je dépends de lui, tellement que ye mutasalaka nyonso to na kokende wapi na kosuka wapi ya omona nga kaka na vandi nazalaka ta na esengo ya kovanda na libala oyo te. Nyonso tu na sala keze nango semblant. Munene bozo mona nga santé oza nango santé ya famille na biso famille soso makila mai to yaka munene. Mais kimia na mutema nazalaka nango te. Yaya. Boyo ka conseil oyo ndeko na ye wana pesa kiye camarade na pesa kiye. Satan ko alukaka porte po akota. Ndeko na ye mosabi mama
yo kanisi na situation wana oza yo moko ndeko nga mpe kaka naza na situation moko na yo mobali na ngai akota wabima walala wasomba wazwela mwasi ndako azwela mwasi boye nga mpe naza na même situation ke yo oyo mpo ozomona ngai eza semblant mobali na ngai azalaka na ye sérieux te nga kutu bien na ngai mpo nakendaka na nga bachine na nga nakendaka na nga bangwanzu nakendaka nga na baafrike d'ici nakendaka kosomba biloko na nga natekaka yango nde esalaka ngai mwa distraction yo kaka nde ovandaka bokibaka bana osalaka eloko te okokrake me naza na solution moko na opesa yo etali yo soki olingi osaleli soki olingi te etali yo ngai nde nakendaka na chine nazalaka na mwa petit pompier na nga na mwa chéri na nga mobali na nga ayebaka te chéri na nga nde moto alongola nga bastress soki mobali ana azongi butu mobali chéri na nga nasolanga na telefone abengaka ye tokutanaka donc mobali na nga alala libanda 1000 ans ala libanda 100 ans ala libanda 100 000 ans nga elobelaka nga eloko te mpo na motema na nga nasi na remplaça ye na petit butu na nga mwana mwasi akamwa abi ya solo nde boye abi boye abi ese mwasi libala soki asali ekobo ezalaka lisumu te kamana abi ebongo soki mobali libala asali ekobo ezalaka lisumu te abi mama babi ekobo ya mwasi ememaka malchance na ndako kamara na ye yanoli abi ebongo ekobo ya mobali ememaka nde chance bino bozalaka kaka na baide moko archaïque na mutu mwasi na mobali baza ndenge moko bible epekisi ekobo kote ya mwasi epekisi mpe ekobo kote ya mobali ye azosala ekobo ye aza alaise azovivre alaise yo ozosouffrir okufa otika bana mike nani akobokola bango nga conseil napesi yo ozala mpe na mwa petit pompier na yo petit chéri na yo akolongola yo bastress soki mobali na yo apesi yo bastress tati na lobi na nga na kokoka na ngai boye te oyo eza vi na ngai te abi etali yo tuninga nga mpe na lobi na yo ti yaya nzoka nde kaka ndenge alobaki na ye boye mwana mwasi wana asalela nyonso mwana mwasi wana akomi na copain libanda o mobali na ye ayebi te mobali ya libanda wana akomisi mwana mwasi wana abelisi ye mutu mwana mwasi wana akipaka susu mobali na ye te mobali alala 3 heures azonga 100 ans akendaki ate akipaka ye lisusu te mobali amoni yango normal bi mwasi oyo pardon mobali akomi kolandela akangi ye na ngongo na oloba na yo mobali akangi ye na ekobo alobi azobengana ye na ndako alingi mwasi ekobo te mwasi atuni yo osalaka ekobo bananga na yo tobalana ti tokomi boye toboti bana yo osalaka mbula nyonso mwa nyonso ekobo ochangeaka basi okolo ochangeaka bachemise na baveste na yo okangi nga kaka mbala moko epi yo mpe moto opuse nga na ekobo olingi obengana nga na libala obotola nga bana mpo na nini yo okoki kolimbisa ngai te mpo nga nalimbisaka yo mbala na mbala pourquoi pas yo okoki kopardone nga ekomi tour na yo opardone nga mobali alobi akopardone te akopardone te mwasi na ye ya ndako abimaka na mobali mosusu mwasi fabi nga mpe na pardonaka yo mpe mobali na nga ndako obimaka na basi mosusu nga na pardonaka yo pourquoi yo okoki kopardone nga te yango aye kotuna nga abi mama na minute oyo makambo oyo nano yebani na famille na bango te ni na famille ya mobali ni na famille ya mwasi eza kaka mwasi na mobali nde bayebi makambo yango aye kotuna nga na yebisa bino apose bino question pona nini ekobo infidélité ya mobali balimbisaka me mibali balingaka kolimbisa infidélité ya basi te elingi olakisa nini basi baza banyama basi baza bato te basi baza na sentiment te basi baza ba être moko faible pourquoi ye alimbisaka mobali na ye alingi kolimbisa ye te ti ekomi komenase abotule bana avoue le clavier bandeko na ngai lisolo oyo eza lisolo ya solo ezosalama na ngonga oyo siko bino bamama bino bapapa bolobi nini na lisolo ya ndeni bomoni yo ndeni mobali wana aboya tantine wana pasali ekobo to alimbisa ye mpo ye paza papa ekobo nga nayebi te nga mona apesa opinion nanga eza te bino fo opesa opinion parce que chaîne oyo bato baoyana batémoignage na bango baoyana bavie na bango baveki na bango mpo fongola biso misu mais soki ngai nyana apesa point de vue nanga na lobake mama wana asali mabe
pourquoi Salima B mobile nae aza un homme infidèle toyebi eza malamu te, ce n'est pas bien. C'est pas quelque chose tokoki ko louer yango, to ça quelque chose qui tokoki ko sanzola yango mobile infidèle. Mais ce que ezalaki témoignage exemple ngana ko pesa no bane ifala bi mananda ko na tête haute motu ya kotelema akangi bia click na ba claque na ye akiri apesi mobile ya na raison te. Ce qu'on a minito, après si mobile a raison, on est engagé, les opinions n'anga. Ce qu'on opinion la opinion zandengini. Bobo santé, ko commenter, ko liker, ko partager. Bofu la chaîne na bino, oh moi na mboka n'est jamais trahi les Congo. Oh moi na musée, bibo pe bana musée. Bo commenter, bo partager. Bon ngote bandeko. Bisous na ba témoignage mususu. Bobo santé ko ya ba témoignage na bino, ba vécu na bino, to partager na baninga et font la bango misu, et font la bango marié. Bye bye.